bravo wana eza papi mboma te basali bato baza mayele ndeka basali mwana kofi basi mutu kokana petit Dilston au moins te basolenga papi mboma bachango boye plana yaka yango moko ya mutu mususu bon ba fin c'est ça papi te on est à le téléphone tout le monde appelle vidéo et les gars direct au moins soki ezaki papi banga bacha papi mobimba boye au moins vidéo ezali nyama banga bacha pena fa filmer mobimba zota papi elongina boye ya zuka ka goro na kitoko wana morona na kitoko esa ngbe bien bon américain et cause ya ba américain Pimboma aza petit frère nanga aza non bon garçon n'était so kana mabe na randa za la moi vantard za vantard ta za rapé fiata ou darabatu te elem supona batu bavana ete batu bavana ende baloba bon te batu bavana bakosi héritier watana babimisae boss life wana petit na yo papa ne richana on a petit na onyama corps on a petit na saka na be miso trop petit mo poli vraiment pas comment on attend on souté pardon donc combo ya fali bu te pardon la ligne ngate pardon ba peki singa eza le quoi no peksa mutu atika ki PD neti ki PD ba bota ma PD neti de beso bo ko ma PD te ko tanga kombo te ba kombo te kansa ya ba kombo isala munene wa mutu munene misango mutu nyeza pe ki toko te mutu akaya akitoko te mukete asa pe succès te ba frère ko tu bana mikie ba jibe bana mikie ba beta ba Olympia ba beta ba Zenith héritier ko ta kende ko ta beta ta nzite se mete makoma ki Zenith mais ye mukolo asanga alinga salo kwa sanga tu as une équation asanga na un prêtre ko faire mais moi ba tu ba kanisa mikolo ebele. Salut à tous, salut très chers internautes et vous qui nous suivez partout dans le monde. Bienvenue dans ce nouveau numéro sur Congo America TV, la chaîne de lui-même Patrick Mbouya Pat 5, autrement dit Mobutu de la presse congolaise, pourquoi pas de la presse internationale. Et moi-même, BBM Bravo, le premier artiste à la presse congolaise, né dans le Bara tout le temps, dans la accompagné de mon caméraman incontesté, puis à même caméraman à swag beau et puis charisme. En tout cas, quand il a invité Sage, les lots vraiment tourier, pas Venzora, donc il y a bien dans Makambu, à solo lara comme il faut, donc tout solo na moi, manière cas générale sur le plan général, na moi Marambo, la réalité, où est les Karakaka, na monde, il y a des stars, na biso Congo, na monde. Il y a musique, na bango, batuo baza mo makambuka na Congo ndezalaka. Là je vois maman Mopao, maman Mopao, moi c'est à Pembe, moi c'est à papa Albert na kati ya Sisina Tswana. Donc salutations à toi, vraiment salutations na famille Mbouya Momba. Salutations à ma grande sœur propre Adèle Mbungu na kati ya Canada. Salutations à Henri Mundele, mon ami cher Pia Mbemba. On te tambola vraiment te pousse na pene ma place c'est Venzor Azali Pia Mbemba. Te pousse na vraiment. Donc tu as en plein route car donc tu écoutes à ma Venzor Ara Nzela Boya. Tu sola nega ndema mambo zalara. Bonjour Venzor. Ah bravo, ndenigo. Qui me salive? Bien. Ndenge makini Voilà nenga kini masala de ndogo. Est-ce que bateau bala na na poto? L'autre vendredi le 5 octobre. Balia boyete. Bala de note. Bango tout. Yango ne makam. Bango tout bana mekile bango tout. Vraiment bien même c'est pas ça vraiment beau pour nos habits comme il faut. Nabi que Venzora te soit vidé na aussi à zone à moi muké pour toi qui m'appelle moi soleil Venzora. Ah ouais. Ba soso maso mtasala ngo. Ba foi ba ronyo manyi. To da madame musti. C'est yé mam takanga roto. Akanga ba ruma to na itaka kota borde na kwa veni nanga. To le kaka mamuto bani olia mana mo. To ke ba studio tsuko. To ke studio. En vous liana nous. Émission. Merci na bana poto tubola na vient na bi que ça fait ba 3 semaines besoin mon angate vient zo rasali ngayeyo Patrick Mbouya yone makambo data sécurité Patrick Otinga yo pe makambo bana poto tu na pesi no mbote place bozali na bi que bolinganga mingi o coiffure sika babe yango vient zo vraiment o coiffure ya ba star o papa mabaki sinzo la pièce rare. C'est yondo bandé on batuno ba zuté. Ba ko kapete star mo beta Congo sala ngo ba na tante. Yo sa poso la ndote.
so baninga pe ça nanga bien so baninga pe ça nanga bien maman mais quoi faire au kato modèle oyo aga moko so ni na ça faut baluka nga ou ba bengi gelor Cisodor petit frère nanga kataranga so nga dessiner ta carte Afrique na mutu kaka yo ba dessiner voiture na yo ba dessiner mona na yo na mutu kaka yo bo bengi na 00243 81 531 70 71 moi pas besoin quoi faire gelor Cisodor. Vraiment, merci beaucoup, Venzora. Déjà, tu es en pleine route. Tu es solara, maman, ndeka ezalara vraiment. Tu luka qui point tu es big yonde vraiment. Mutamaka mubeba poto basenga yo moi trop. Ndeka na cadre ya masolo na yo. En commençant d'abord na carrière na homo na habité mambo ya mouvement na ezo tambo. Aïe aïe. Musique qui n'y passe. Musique qui n'y passe mon faut gouvernement na ministre qui tire art batama no so artiste. Vraiment tu souffrir. Vraiment tu souffrir tout ça musique à danger mais soutien zati. Cela veut dire ba producteur baate ba manager baate ne balai kala. Donc est-ce que je le gouvernement yemogo a ce qui permet tout ça biso bato to ça no biso moko. Auto ça musique biso mo ba jeune ba bimi lelo po biso ne to ça ba jeune no ba zo lelo bonne musique à lobby. To rotika musique kufate. Vraiment musique za passe lelo so ki bata potote. Ceux qui pototé, ne sont pas qui s'injure ba mouvement et koufa. Ceux qui ba Jean-Jacques Pagnaté à Pembe, ceux qui ba même ba maman Louise Loubelaté, ceux qui ba faire un maître Blaise Bekwaté, 5e dan. Ceux qui ba ma copine à moi longue jambe, Patience Mukendi, mon thème Christophe Mbenjo na lela est fort. Moi ça vient à Pembe, tu sais na ba qui ceux qui étaient ceux qui robi faut mbaté mobile à l'équipe basi na kitoko, papa na Robin. Nepso musique yana passe moko NRD16, surtout sur la ville qui tchassa, vraiment tout souffrir. Ministre Kiti et a ben sarabiso a soutenir à tabiso na mukie. Mais tant on va souffrir na anglais ni. Faut tellement ça ma bat na poto battu partout dans le monde au Hollande. Bah moi musique ça dit beau souffrir vraiment ming sur quel plan? Production, producteur. Faut musique ton musique faut producteur là. Faut producteur à Chambongo. Pour yote ka c'est des batma yoko partout. Faut en producteur de ton musique à Kalezara katozo ka ba jipe na nyawana. J'y passe production. Azala Kala Aïe ba jibe ba nani a pèse $100,000. Après son producteur artiste. A salué promotion. A salué à foutre la télévision. A salué ma mounionso. Yo artiste au vin no kaka. A robeton na ba concert. Na ba ndule. Ma moto luka ngona. To luka ngona ba fena so ba Diego musique. Bazongela masolango ba pauvre musique bazana bazongela masolango. L'État pas sur un biso vraiment tozo kemba la musique congolaise. Venzora question on peut kamba moro parce que batebele batu na ngango Venzora to ebi kala yo ala na muta idéologie peut-être européen c'est la trop sur ba musicien kaka mais eloko wana e yaka ndeni ke point Venzora lelo asa peu groupe na yemo orchestre na yemo idée on yaka vraiment idée ya parce que na mone ba jeune belé na kin bana ba talent makasi mais ba groupe c'est tonda ba comme ba groupe na bango et puis mingi elenga ba idée ti ya kokoma banzembo ana kino ndire to zalaka na thème moko bolingo kaka je t'aime Fabrice Katuva de Lozo Bakunga Diego Solo to suka ka wana ba malobaka moko biso to bandaki ti lelo to na banzembo rokola l'handicapé a droit à la vie to saki ba nzembo rokola aveugle a droit à l'amour parce que na ki handicap bandicapé ou ba souffrir na bolingo za ba aveugle o ba zo monate o kozala ozana loboko na problème hein ton miso zo monate les arapaces la msupo oza mobali pour moi ça lingo et aveugle bo la chose moi c'est mobala lingo ya on te mbaki aveugle à droit à l'amour tu mba nzembo ko ba gukaka ntatanza masabilo no sa mukitolia ngana kena Nigeria OK nkuto na Nigeria bali apondute na Nigeria so te botakenda kuna bali apondute to za kuna kana badiero ne ngumba par rapport à culture na bango bamba longola kaka manyoko mais biso tout à point to lire ngo là mso ba fleur européen ngo ba lire na bango donc to yambi ba thème moko vraiment ça bien to ça nzembo ko kuluna aba kuluna aba kuluna toboyi yekola métier pour l'avenir na yo to te ya former tellement muto soutenir biso ça te muto biso poisate to peut pas petit na conseil parce que na 50 ans même na ba 49 ba 55 au sa sukuluna te et comme ata moko boye
papa biso colonel et simbate tout ya bango yekola métier donc ozala parent lobby oza responsable en tout cas nze mwana ebite tilelo et ça la nga passe ndenge vana na kati studio to ma banjama bolingo pe to ma banjama bolingo to ba parole mo bien vraiment soutien kaka bon biso elo to la ga yango wana vraiment Venzo on a ça on a moi boy permettre vraiment mes excuses parce que to qui mara moi ils vont kini moi trop pena donc bana partout dans le monde bo comprendre bisora moi ils ala vraiment trop Venzo na équipe ming to so la sous moi actualité parce que les lo banini to bi que bandero na biso ba journaliste bandero na biso auto sala bonga musala moko sur les plans local ou international ba comment moi comportement moi auto déplorer vraiment ba te belé ba sepela nango vraiment te et on a sepela les lo ma solo me belé pe sur le plan moi musa na biso pa binonde to tambusela ba micro et puis yo mo po le kala mambango o ya roloba j'espère que yebi moi mambo belé concernant musala oyo avant tout to le kala si je na biso ma do marambo oyo peut-être mikolo solo ba moi to ende na biso papi mboma to fongola ngo vraiment moi mingi mais avant tout na ngaki na bana nous suite ya marambo to te ko yo la fois passé que famille bolé en organisation pas au sala tomba babia et puis na yo quand même information mo boyeke ba boya manike azalate na et makambango tout ça na habité soki ok ça d'une manière bref vraiment marambo sur les gars. Ouais, c'est les gars bien, c'est les gars très bien. Et les gars c'est bon on a bébé tous à côté papa nanga baza tata maman moko bato ba yebité lo ba koyeba na bango pe merci na loba yango famille ko kota maman na e ba uta poto ba maman leki di Lorita banoko Isebola banoko Emile Bola bango nde basombela ki mwana bango babia ndonga Pierre Tombal et on te stocke ne ko déjà c'est bon et les gars on est dans septembre c'est bon déjà c'est bon maman ko tu za on peut soutenir les gars. Mais de la part à Manikende, Baboya qui peut-être a participé dans l'organisation, tout ça. N'habité enfin, Boromera a convaincu qu'Azala ou il est Azala peut-être pas à occuper aux Zalaté. Pour ça qui femme biologique, Azala femme au Babia Balate, le cas Amazon, le cas Bali Ende Bazana. Non, c'est le cas beaucoup de Boboti, bon. C'est tout. N'habité Kalamo, ma bémo yando le cas entre Yona Manikene, c'est la lusu vraiment tenait Boroma la même morale. N'habité n'a pas la même morale, n'a pas un problème n'a été. Yaza maman bana. Vraiment ça maman bana kati ba ana bazana ba prince ça kola zo ba kamembela ba ke ngane to finga na rato so na vraiment et ça la ba tu salité même na poto ba tout ba d'accord souté ba tout ba d'accord et comme salité quoi ba to on peut souté ba on souté qui sont yo za star yaza star té boko so na raté yo to yebi yo pour internet cité nga ba to yebi nga pour internet cité ba bi qui sont yo to yebi yo o sara musa no bi yo yebana déjà kalolo ba bien au salaba fali ba droit chemin ba confirme do salaba BCBG ba sonyer chomo ça nous sona musique on a mouvement na yo ba to pesa ba conseil belé merci na ba to pesa ba conseil merci na Bobette Otinga la patrona na le Laufort merci na Rita Zang la japonaise bébé merci na Mélanie Intercontinental il y a l'INV c'est mon bali Mélanie moi aussi l'INV c'est merci na Pagui qui est les bourgeois de Conventerie il est pas pesa un conseil merci na ya nani ya le mokemo kulutu yo tibake kulutu l'homme en cravate après c'est un conseil et puis il y a Robert Lokonda na lele fort vieux surtout il y a na pena Robi Vwemba asike suma kasi na Jean-Jacques Pagna njoko ça no musala ko petit ko minini ko yo artistes ça no musala ba besoin za ba niveau na hote demande que c'est ma belle-sœur c'est ma chérie moi mon bébé moi pas de polémique donc maintenant Venzo attends on a chroniqueur ba chroniqueuse et ba kaya base c'est-à-dire voilà ça même ba bino ndebo ko bebisa musana na télévision bino ba chroniqueur soki ba journaliste et internet ndeni wana na bino fe bo yamba batu boko mo yamba na bino ezala rapide blezo yo comme ko na keni pena fingi batu o kuna yambi Glolangi yambi keni piana o kuna yambi Vincent yambi oyo depuis que tout le monde depuis que tout le monde papi mboma ba yambi ami na tilo kole akemba mutu boye non bino boza pona ko yamba biso boza pona ko soutenir biso ba œuvre na biso boza pona ko lobela biso bino mo sala excuse bon mo sala polémique na ba artiste ezan na sens te na bino bo bebsi le musique congolaise vraiment na habité bino ba paparazzi na biso tano yo kanga na zolia dendo vous comprenez. Donc, bino ne faut pas changer. Mais mission na bino, lelo Molière télévision. Chaque pourquoi, soit tu vas faire la télévision. Na banda ku niveau basé la kango. Achaka ne mama ofinga ya misete.
atiaka Kinshasa makamelekana Kinshasa oyo ya danger bazobotola bato bamoto mikolo nyonso baosala bato bazoyiba bato baketi bazoviole bato bamabeloko olekisa bakulu na yali bokolekisa mamebelesa na Kinshasa bokolekisa mpe bato nde baliaka nyao mpo na kini baliaka nyao bana poto yalanga Robert Rokonda masalanga Pasco Tabalo na lelo fort na États-Unis soldat américain représenté à Congolais na kati Atlanta parce que Tabalo papa zona kecho mtelinga kecho na coupe na lati na chemise na lati ya bien ya nautica na coupe na lati na basket ya Nike mutaelinga ngo parce que Tabalo na lelo fort mon ami merci beaucoup vraiment merci beaucoup pena na lati na ya mo body ya ngwana vraiment kecho na vraiment ça Nike parce que mutaelinga vraiment parce que elingango parce que Tabalo mais Venzora to loba isu mwa muke na likambo ro to loba olobi ke bisonde to baby sound na anglais on a mais so teli bien neti ba musicien de mutu ba on ko meka un peu au côté ça peut la polémique à makasi kaka entre nous les journalistes les chroniqueurs si je peux dire parce que ba musicien do comme ça chroniqueur moi yé wana pas ça na raison moi je timba pas finga ba tumisusu wana pas ça na raison wana peut yebi wana to ko bomba te bravo ezala rapé soko yo poko boya bobe samsala netango lo ba biso na ndima parce que lo ba englobé parce que tu as domaine moko mais na normalité ezala certain on va sala mambo wana misubi va sala ngote tele nyama kora za ngabe mangam na linga peto solo la ah bon to ya tu wana to solo ngo vraiment donc on ka lo na on ka na singa kaka héritier watana ba bimisae boss life wana petit na yo papa ne richana on a petit na nyama kor on a petit na saka na be mission trop petit mo poli mais na kame mamo ele ka yana kwa to na za besoin ke ba détail te mais héritier watana be ki sinyo azo senga wana mutu na yo bimisa ye sala bien voilà parce que Venzora tango lo ba héritier watana ba bimisa ye ça bien que batu bele ba lo ba c'est comme si héritier on encourager le mal donc ça dit so mutu mo sali likambo ba kangie après héritier ki bimisi ça ça lui présente héritier botama motema malamu héritier ko zana $1000 na poche na ndaka zoki na $10 ala motema malamu ambalo wana vraiment azalaka motema malamu asa de prosophobe bimasa musana abima fo nyama kora bimasa musana toza ko senge parce que to yebani nde toza na ba artiste congolaise nde toza to yebani to bani batamtia mala oso to ke senge umela neti jibe pena so na senga ki be direct ya la vite fait so senga pe kofi direct mais kofi vient na makila mabe velanga kofi makila mabe velanga kofi makila mabe kofi lo mile ya yema mwana amoki mane ko pas neti mbila belle personne so pe la dire mais ba bisu pena on peut s'attirer ces musiciens on peut s'attirer senior musicien on la nangana kan cinéma ko so tu obi ke fali pour pandem ta kan cinéma ko comment mutu te pardon na tunika na sa ko na idée wana te o ya kan isi bon yo pesa sumbo nde ta eza musicien mo baza ko ta métier wana est-ce que so ko pesa nyama ko conseil ndenge afinga ki fali pupa conseil ni mo ko bon biso nde to landa ki Kenya mako on est ka critiquer ki vraiment le tanga ba kombo tout ça alimbisa ye kaka alimbisa ka petit na alimbisa vraiment pas comment on attend en souté pardon donc kombo ya fali pupa te pardon la ligne te pardon ba peki singa vraiment merci beaucoup studio en tout cas avant tout les caméras maramna to vanda mama ming na maramna na ebité tango tala ki vidéo on va publier les biso ces derniers temps ya confrère na biso Papi Mboma na bi ke yo oza star yo za muto à télé oyebi ba maramu ba information nyoso o les kara na internet que ça soit à télé ozo ango facilement na ebité tango tala ki vidéo wana et ça yo ouais en tout cas merci beaucoup avant le baron on peut s'emboter là ngai et pas viens Denis Ikwa motema jiri mon 7 na peut s'emboter na kati grigny wana ya na Geneviève Malonga motema tonton FL Binjuta Geneviève Malonga moi c'est kitoko il y a grande sœur propre il y a Vienjora Geneviève Malonga la congolaise na pese mbota tona mobali na tonton FL Binjuta na lele fort vraiment na lele bango fort bazala bien na pese mbote na ngana Yannick Bayati jeune pato na kati Saint-Étienne wana dira makaya nde belon et puis Guy Basket de Paris azo ya Kinshasa kala mingi te tozo lata et puis samedi oyo lobi ya Gabi Wabelo
azo kita Kinshasa ya Gabi Wabelo et puis na bosanité Hélène Kabasele posé silence d'or maman na Kenny Kabasele Hélène posé papi mboma ba triqué ça faux et le couta basali montage montage à fort bon Venzo ça là il va vidéo pe comment il ne va pas président de la République ça basangi c'est na nzoto moko boye batie ba montage ya ba vidéo et comment au moins basolo nga papi mboma bachango boye plan na yaka yango moko ya mutu mususu bon ba fin c'est ça papité on est à le téléphone tout le monde appelle vidéo et les gars direct au moins soki ezaki papi banga bacha papi mobimba boye au moins vidéo ngezali nyama banga bacha pena fa filmer mobimba zota papi elongina boye ya zuka ka goro na kitoko wana morona na kitoko esa ngbe bien bon américain et cause ya ba américain le bano yangam voilà ça bord ba américain wana ba américain abi soki muninga bali sepela comprendre na poto soki muninga bali sepela soki bazui muninga pe sepela il faut pas ba montage wana ko créer yango parce que yebi ke collègue na o auto bala kalate comprendre collègue na auto bala juste bazua mais bazua à niveau na te zua ba benga muto salinga bwende so ba collègue na auto bala kalate collègue ya nani fi wana le collègue a papi mboma quoi papi mboma uchi ko bala en novembre ketango ba collègue na nga neti journaliste pe am de salie ma bengo tango bi oyebi ke kalo collègue adolo bina ngaya ngaka so s'adresser na muta auti ko bala c'est ça merci ya on a bige so muninga bali sepela banzele zara mulai tango ba soki muninga bali sepela biso par na biso sala na ngo bien mais ce que to lobela mutu o asali vidéo na si wango vidéo ti na poto e ba na poto fo ba sepela papi mbuma bali eza histoire bien na sens wana ndi na lobela comprendre Antoine ozongelo pa fola lo banda sola no mwa mingi na bika na tambusa miko ya sujet o mapa bana mai nyoso na ebi déplaisons bakunga de tous les jours ouais na ebi déplaisons on a passé na bisengo na ebi déplaisons aembela biso KV sur la cave tu obé ngope donc to l'examen bravo wana za papi mboma te basali bato baza mayele ndeka basale mwana kofi bazo mutuma kokana petit Dilston bazu basali so kofi ale makasi te bato maka saye au moins so penza ki papi me fa basa mobimba mais Venzo wana lo bana mamutu c'est comment na ebisio Venzo wana lo bana mamutu tena soutenir te to sa analyse Venzo tena soutenir tena sa ça compte papi on a compte mutu puis même senti non mais ce qu'on dit ma là ça analyse na kati wana analyse exacte ça montage ya américain américain ba bandi suko to bon on a tout compris dans américain to mona bena to mona ma elongi ya papi mboma maintenant on va présenter Moronda américain puis même on va m'amener na Patrick Mbuya donc Venzo Habi wana papi mboma te abayi kungana insister Patrick Mbuya asema ya ko insister te eza mboma te eso mona la clair pour ce penser ki mboma bama benda vraiment bon quitter ngo pena mo mapena ba zape ba bendi be basu bo o mo mo mionga matata wana papi mboma mo ndo bimisa image wana balance la bango bien sali montage donc place ka image wana John nda sali montage a bimisa Moronda mais na lo bape boye o moni ndeto zana kacha mokile ndenge réseaux sociaux ya yango papa boya yango tomba ko présenter yango tongo ebanda ka abake loko oyo ekeboma mabale ke luka ba problème na mokili ngalo bakaka moko pe bolingo vraiment ya misika na pe so muta musika e koma nango pe na téléphone mais moko pe to zongo pai bato ba pibia bato suko opibie mutu ozwi nini bozaki bien na bolingo opibie mutu ozwa nini esaka longo eloko te okozana pe loko mote otike na lisumu moko mosalo passe soko vandi po ele mono babino mabeto sala na se ya efuta makana se ya génération ta yo te ba koko na yo songa no sa mabe ekozwa koko nzoka ta bana ngai ozoko prend so zaka moyibi na libota no mutu moko za moyibi chance bana poto ba se ba comprendre bango ba loriste la congolaise ba
Jeanne Ketalov dans la Suisse, Alice Petral, Francis Kakabata, Soaz, Motema Castello, 31 Libala, comprendre que ça, Papi Mbo Matéon, c'est l'eau américain, et c'est l'eau américain, pour nous, on appelle choco américain. Nous sommes en bloc à bon moté. Mbo la choco benaba américain. Papi Mbo Maza Bogart, choco américain. Il y a choco américain, il y a choco américain. Il y a choco biso. Papi Mbo Maza choco congolais. Mais pas mon tour dans choco américain. Pour Papi Mbo Maza mouindou, faire mon tueur à mouindou. Et vous avez pembe chocolat bon moté. Excusez-moi, tu marteler un peu si j'ai malgré tu suis l'absolu d'un si j'ai l'absolu à relobulation de mais na cadre gars ya resoigner musala resoigner le 26 novembre babeb cela est basali personnalité naï mais simbité selon ba rimer de toyoka to bengo ba rimer selon ba rimer de toyoka fille on a publié vidéo c'est comme ça qui et ceux qui copine sont avec bien femme je sais pas il y a ami mobo ya papi mboma mais netka que mamaramba bongo pe banini nde ça maraya pas que calculer yango a dévoiler ba biloko on a habité version originale oyo Venzoro yoki et ça vraiment à part non koloba que vidéo on ça monter avant de monter la vidéo faut savoir un problème mobo na mutango. Parce que la version m'a bien pour comme un problème en ezan. Pimboma aza petit frère nanga aza un bon garçon. N'était soso kana mabe. Na yo randa za la moi vantard. Za vantard ta za rapé fiata. Ou darabatu. Te elem supona batu bavana ete. Batu bavana ende baloba bon. Te batu bavana bakosi. Aza garçon mo aza bon. Na ebié a vraiment kalata ba 15 ans. Tanga bande pe télévision. Tant que tu m'as dit, ceux qui n'ont pas senti alors ça, la porte-parole de Didier Mampas. Moutouma Zosa Baki Sabokoko. C'était des blaisons. Quand tu vas. Donc c'était un garçon bon. Et ça, c'est le col là-bas qui est. Alors ça, la mariage, ça va jaloux. Va monter bord. Dans les réseaux sociaux, ça va monter le bord. Le solo, le solo. On va bien montage. On va bien imitation. Nous sommes montage. Bazoaka. Bazoaka voix nanga qui s'injure bazoaka ba travailler yango. Ba cause voix ya Koffi Olomide ba travailler. Surtout voix Koffi Olomide pète vraiment. Na habite qui s'injure vraiment depuis lobby vraiment niveau na la zéro qui s'injure. Ba to lelo so rip vraiment vraiment petit nanga gagner non. Ba cause peut voix Koffi. Ba cause peut voix Mukulu si ben piana. Ne ba ne sakala ka. Ne sakala Mukulu. Do ba cause peut voix mutu. Surtout Sankara za makasi nango. Ba cause peut voix ya débloquer ba kunga. Mutu pas sakano pas yembi yango pe mutakalisi des blaisons bazoka va on c'est promoter mon pas même moment et bi tellement bien té de ba so pena voix j'ai envie de faire l'amour avec toi donc bazo sakana j'ai envie de toi do ba sakane nzambe parce que tout le monde est montage bana B1 so B1 amona na lekate mais numéro papi mboma téléphone ngana na ngota na numéro na ti lokole na perdre numéro papier ça fait bamboula na on le émission na pena hôtel donc asa mutu na yebi to yeba très bien tout tarabanzela to se to sa to solo to se qui te monimo koka de bezo loba na no loba ça par rapport que boza ba bon analyse c'est-à-dire ba bon analyste si je peux dire donc vous allez analyste moi bien analyse plutôt pardon vous allez analyse moi ya bien et on peut comprendre que one ça montage on peut dire seulement comme ça donc tu comprends que ça montage ba tout peut comprendre que ça montage donc ils a que to beta solo pour comme ça ya solo tes montage et mon ana qui montage c'est comme moi na pe manena kimia asala mamna ya sa boulot na kimia en tout cas to beta maso na biso kala mingi te na bisabino ki ma bolezo ya donc il faut bongama blague te to kana niveau ndiaye vraiment to zo bino surtout so ngana e moko Venzora na ebité vraiment pour te conclure na biso na loko conseil o ki opesa peut-être batu mususu o baza basala ngo me ba vidéo na bono ebimité peut-être ça batu mususu basala ngo en réalité conseil et ça le quoi on appelle ça mutu atika ki PD neti ki PD babota ma PD neti de beso boya ko ma PD te ngala mona ana barumbu ndenge mona mbala okola opena za PD pa komi PD ele ko no peksa mutu atika ki PD babota mabongo ele ko mutabeta bale ne kitoko o bana ko beta bale te conseil ka no pesa na papi mboma surtout mingi courage batu basa comprendre qu'il y a un montage zano pena bien masalanga dimanche ope sala mission no kitoko tozana pona yo to soutenir ka yo ndeka basala ki mona Koffi Olomide po bate bele bazo ki mama Didi Stone Night bazo ka ngo ya solo so to tema ki tena ba Koffi Olomide tende ero yo etikala ki wana zaki Didi Stone Night
montage basaki mona Kofi parce que bazana ba très basosi bazalaka donc pour nga na lobaka papi kara yo ta yo ko kara beta kara po e yo te ko be yo te so to bundu biso to sana na pesi mbote na Didi Full Business les stylistes londoniens mon vieux balobi biso to ko tanga na Didi Ilunga fashion boutique na Londres wana yini azola tisa biso mona poto kala mona Londres kala les stylistes londoniens Didi Full Business na pesi mbote na koda mboka Willy Musheni Bogos taille S mobile sera tellement sentir que Willy wana moto moko bien papa moko bien papa qu'est-ce que l'amba on a ko ouais je profite aussi à saluer mon vieux Willy Lukanga Easy Cargo le vieux Kundulu dans la moni Henri Mundele na kati ya France wana to continuer la émission à Venzora to sur la vraiment na ba sono ba mama ça sorte ka ba dendo yo dendo yango vraiment so pena bien tout n'est pas notre mukie kaka et tu es dans une souka yema to clôturer na pas biso to ke photo lia dendo to clôturer basi par rapport batumbango batumbango na ba papier wana na ba question tout ne belé pour na kin balo ba to ke bani ba biloko typhoïde tout ça va bien yazi para bien ndinje kota tam e kota ngana lia kisinjora ono lia ta yango tu me monnaie de que Venzora et moi laisser que eza mana moi ba entretien moi bien vraiment ça. En tout cas, merci beaucoup de vous soutenir sur ton studio. Tu as la maman na générique ya mabolé. Soko kochite mitalio. Pona yoki ba générique ba tout ba rolala. Na yoki ba générique ya ba tout nabi papa bo sale lokote. Boko ta studio bo bandela. Venzora ba tebele ba lo ba boy. Ebele ba lo ba boy mettons ba tcha biloko. Ba lian. Petit générique na niveau Eto Samuel FIFA de l'animation à Boaki. Petit à Lolo Iolo le célèbre permanent Lulu Iolo yone makambo le célèbre permanent yone makambo Venzora to anda yoka moronda kala moronda te o mabole moronda na bite de bima uko on a déjà ça ngona mabole leki na kulutu ye yaya ele ka tira ba trace bato ba comprendre après dans sa mibali moronda besoin en plein après mabole ko o mabole leki na kulutu en tout cas ni tu ba générique ke belé bandeko na ba chepe na petit sœur na Mati Yolo na le la fort rita zanganya ba ki ma chérie à moi vrai bébé yebi na le fort batutu bosu oyo dira makaya belo oya ozanga na chérie ko métallier merci na papi Zila honorable mon vieux na le honorable Zila Venzora question mo ba vraiment tout na yo eza balobi Venzora mikolo netka na Kofi moto les vraiment bien habité et ça ne l'euro mobo zawana ou comment chéri Kofi mon bébé moi mon bonne réponse comprendre ça veut dire quoi wana chéri c'est mon père tu bani les lots na quartier atteint depuis 94 dans la mona muke tant il y a kotaka pauvre babia c'est mon père quoi c'est mon père ngalolo so na vandi bona tala ba petit mo ba quartier atteint basana poto ba kosela vieux na makama viola bango na peut bogar lokwa Kofi kala so pembe propre tina kati a violer mutu bino ba petit wana ndebo wala wana petit ba futa ngwa et puis bozo mukandate na sima Kofi wana mwana mama mi bozo mukandate petit so benga bozo mukandate na koma Kofi bozo ate quoi donc en tout cas merci beaucoup c'est mon vieux na lingake mingi et puis na moni déjà c'est bon azo pele ba mission so bakar nga papa se kanzima na bon ma quartier là tête wana vieux nga to bon ma quartier là tête mais yo sanzem na nzembo to so apio nzembo kuna etant que Kisinjo etant que nani musicien ou reconnaissance ga ko petit na yi ngati lo na za na quartier là tête c'est mon vieux wana mouvement na nga yimuna to seka na Kofi na tele melio pe na vidéo et te musicien na mutu munene nga teme la vieux musicien mo mutu munene nani habite dans un grand hôtel dans salon Congo na pour l'humanité habite dans l'Olympia de Paris qui sont kalando lo ba mo lo bela muto s'adresser na mais na habite yo ba mo banga ba kangiso ko Willy Mushenda boyaki même avocat na Tony maître Tony mo ba boyaki ko tanga kombo te ba kombo de kangisa ya ba kombo isana munene wa mutu munene misango mutu muneza pe kitoko te mutu akaya akitoko te mukete asa pe succès te ba faire ko tu bana mikie ba jibe bana mikie ba beta ba Olympia ba beta ba Zénith et riche ko ta kende ko ta beta ta zite te simete ma koma ki Zénith mais yi mukolo
alinga salo kwa saka. Tu as une équation. Asaka na vela prêtre ko faire mine. Ba tu ba kanisa mikolo ebele. Ba kanisa mikolo ebele na ti bango mo be mukolo ba kanisa. La musique pe la. Musique pe la vela nga ramba suna tofula ba tout. En tout cas, merci na bato tu bolinga Vienzora. Vienzora relation non. Parce que tabalo ye ne makambila mbo ala tisinga soldat américain. Les États-Unis représentant, il y a des Corona à Atlanta. I love you. Mkonza Jordan, mkonza casquette. Il y a soldat américain. Il y a le théologue soldat poto. Il y a des soldats français. Papa n'a reçu ce monde-là. Na mucho sana Uganda. Vela nga théologue mo kuza moi. Il y a théologue. Yo yangwana. Vienzora Toliaki bien à Pullman. Toliaki bien à Pullman. En tout cas, tolaki bien à Pullman, tolaki bien à Pullman, Titi, Tibola, moi si, Kitoko, Titi, oh moi si, moi c'est mon amour, Titi Tibola a 24 ans, fille de chance, Bala Mundele, Mundela Somele Lupango, puis petit sœur Bibi Secret, puis petit sœur Betty, qui a là, à Outaki na Kitcha, ça aller à Pullman, $400 par jour, 10 jours $4,000, non, ça patronne. Bonjour, puis na Titi Bola vraiment. Tu l'as ce Kassenga Nani wana. Nazo Soukissa, na la plus belle femme du monde. Oh, tu aimes les Nzembo Saint-Valentin. Mireille, Matingo. Moi si, Kitoko. Oh, Mireille. Ah, moi si. Les qui Abraham Matingo. Les temples. Les qui Oscar Matingo. Mireille Matingo, Babota Bango 11. Papa n'est métis, maman n'est métis, babota 11, il y a 11e. Tara mona soukam. Benzo, on a une question moi. Et puis bobo ba mécène bien moko, mais bolé la ba producteur. Nga comprendre te bobo ka to ma kasi ba to mbongo, mais bolé la producteur. Et là on est les gars. On est homme de fer, on s'entend comme na salaka. Mais producteur vraiment est musala producteur. Ya album bima zongo cha aibi makambo yango. Mais mutu bezo ache ba moyen bokyo l'accès direction. Affaire no se bandara par coaching. Té ba message so balita tsamala ba kokate ba msana bomba ba fe ba patron ba msama ba salaka oya ko rango dia saka po ina kabiso oye monzembo apeso mbongo na yo bosilani alita tsamala na la effort. En tout cas merci na ba tout patient au pombo mon ami patient au pombo na elo fort patient yo yebi merci na à l'infini ni makopa à l'infini ni Benzo Antoine excusez moi peut-être avant pardon excusez excusez c'est ma copa chocolat partout donc et pourquoi c'est excuse nalingaki to sola so moi 3 questions et puis moi 3 kaka peut-être au bois qui no bango na suka et na clôturer na bango donc so si na yo après na vandi na bango mo moké avant to zo mutu so ba dendo kuna ndo sala peut-être moi recette na so suka donc Vienzora nangena bara idole vraiment Vienzora ezala nani kaye nani wana oh kaye de bezalo Koffi Olomide ouais Vienzora tanga mbona habite so ngo parola biso en pleine émission comment to on peut vraiment te vraiment bien memba na ki de besoin abi Koffi Olomide na habite ndeno oibike Vienzora idole ni ala Koffi Olomide parce que moi on est l'obélité vraiment ne lobeli ya ba geste ngona quadrate atanga yo mona nga soda ya quadra ya sakanati 4 ans kuna vienanga soda ya sakanati bo sala una o soda ya sakanati sala quartier latin ou pire petit gars vraiment quartier latin les blazo ba kunga quartier latin to beta ba concert belé na vie tout ça là auto sala donc ça na Vienzora si mais na habité selon moi ba to balika quartier latin to ba œuvre na bango yo tu as vu que vraiment bani mais moi batama ka ou comment parce que tu découvres un quartier là non tant ba série na biso to koti ya ba série osindi bisika za na pesi mboto yem tazwa déjà charge wana ya oyemba trop lead trop zakiye apesa biso pe na chance te quoi to tchaba vocal na yebi goyebi période ya so to abrakata bra wana ngaza déjà biso to tchaba ba sala ba cœur wana tout mais zaki tant sindi mdaza koyemba to yongo to tikaki ndenge via osamsa na ye yemo goyebi pourquoi alinga tikela biso pe ba chance mais c'est pas Vienzora pe ma bien ambition naza très à l'aise na robo c'est l'oroté pe boko yepe okatangote ata bo sel montage bo katangote nde toza na orchestre nanga to sali eloko moko boye idemo ya liboso na musique congolaise
Tout ça, on a besoin de mouton sans mariage. Il y a des abimanancembo nzambe, ou abimanancembo ya matusa moi, ou abimanancembo ya libala soki ya nani. Tori pa batu abimanancembo ya libala ya yemoko. Ngana solo langa bien. Neti to bandi ya to sala nzembo ya Anissé Mungala. Na moi c'est Chancel Landu. Chancel Landu, vraie chérie, bois noir, belle femme. To sala bango maman nzembo libala. On est à Mukola mariage en juin 2019, babimana yango. Na bato ba ofanda na mo cadeau na bango CD. Ya te ke babimana nzembo. Oh libala. Il faut pas mal loko na bango kombo na bango to beti histoire na bango. To beti histoire ya Anissé Mungala na Chancel Landu. To beti bena histoire na bango et puis to ça suna besoin muto azana anniversaire na ye. Aza besoin beto embela nzembo ya anniversaire. Waninga c'est mon anniversaire na combo na ye. Tokoti bena studio. Jour en anniversaire na ye. Au 24 ans, au 23 ans, au 36 ans. Ayo kapena nzembo ne pa na kata fête na ye. Nezara joyeux anniversaire. Ya combo na ye. To sali yango ki to repop so ta professionnel. Et ça là c'est bon. Merci mutu toi a besoin nga to yemba ye. Abengi vient sur na 00243. Code mboka vuli musheni 81 99 088 65. Patrick, hein? Patrick Mbouya. Patrick Mbouya. Mobali. Oh, Patrick. Il y a Patrick. Babi, Patrick, tu es lengi. Sorbi, mana Patrick Mbouya, tu es na vie na yo. Oh, salé, locoté. Oh, yo, quel lengi te. Bon, mi même sous balara goûter. Mi même sous balara. Nyonso on a maman divine meke. Nyonso ya divine meka. Mimi be so balaka bo matika na mbetu ba moko yo longola kala son. Yo abani amati mama ko to kibo soda. Atako ba soda pe bala pe mo tendre. Mi bel musuba sanga tendre sa mati mbala moko. Mais Patrick Mbouya caresse yo ko so. Il y a 1 heure du temps. Ça va chérie? Ça va bébé, ça va. Oh, ça va bébé. Oh. Pour moi, puis même les caméramans est contesté. Maman, Yasuka. N'habite ces derniers temps, maintenant, cette fois-ci, Benzora est mort, Miko, Yemba ou Roma. On a eu le bel maman qui est Yemba et tout ça. Ma première zate, Ngana au ex-président, soit RDC Mobutu Azara Oloba, Nana ba bere rouge nanga, na tchaka motema nanga ba bere rouge nanga. Ngana tchaka motema nanga na déplacer ba kunga Zlatan. Bomelanga mwana mbalo wana. Na tchaka motema nanga na Fabrice Kachufa. Na tchaka motema nanga na Jonas Tibala. Ba petit nanga bazana, ba Diego Solis azana, il faut ba yemba nde. Ngana kocha kaka voana ngana kati wana. Comme na si prend vient njora. Oso comprendre ngana na zana hebite vraiment. Na hebite sa musique kitoko ngamo na zana bana ba yembelo kitoko neti ça. Nzemo to la Chancel Landu. Na Anissé Mungala. Dégâts. Vraiment dégâts. Maman na rumba et salsa. Salsa Bamba lingi rumba. Tout ça rumba salsa. Kimukolo hein. Kimukolo bo sepela makasi. En tout cas vient jour alinga lo bakaka. Merci na Chantal Aboire maman na kacha na kacha Priscille wana. Merci na Mutasuka na pesi mbote ya Claude Zola na ville ya Anvex. Motema Clarisse Makuntima. Vraiment yaya je t'aime beaucoup. Ba tout vient jour alingi bino mingi. Vraiment non c'est la lien. Non c'est la vraiment lien plein de l'eau vraiment. En tout cas merci na Yomoko. Allez je t'aime. Allez, merci. Ouais, c'était Kissinzora, la Congo America TV, la chaîne de lui-même, Patrick Mbouya, Pat 5. Autrement dit, Mobutu de la presse congolaise, pourquoi pas de la presse internationale. Donc, donc c'était Kissinzora, bien au sentir, donc il y a un peu comme ça. Donc Kissinzora, moi bongo. Là, je pars directement à remercier mon caméraman incontesté, puis Mbemba, moi, mon bal, moi, beau charisme, swag, soin, Onel Pambo, je vois Rolls Niance, Mikolo Mabenge Oudjane, Nakacha Wenge musique à maison, mais Kalate Mambo Simba. Je signale déjà que Kalate Mambo Simba. Pembe na Igwe de la Forêt. Je vois mon grand frère Pachuncha Salekovo d'Or. Je vois ma grande sœur Popadel Mbungu. Je vois Henri Mundele Nakata France. Je vois maman mon père au moins ça Pembe Nakata Sisina Tsuana State. Vraiment on était à l'ambiance seulement Congo Amérique chaîne à Makambu chaîne Impact na idéologie. Donc et moi-même BBM Bravo le premier artiste de la presse congolaise né à Messana Goloba. Pour aujourd'hui vraiment ensemble avec Pia Memba mon caméraman incontesté Ndeka Bouti Olanda.
balakisi nzoa en exclusivité na balabala bonde mambola depuis même ozilinga mo ba en classe po ba po so mo na image zo bango pe na comprendre que mambola no partout na kine donc ba TV so lo sa mambola maboy ato comme na ba rumbu donc c'est comme ça ils en ont partout mounio so mo TV ça yo mo ndenge vraiment donc bana boy ba partout non seulement qui sont sur ma tête mais même na ba rumbu ba lemba ba limiter mambo zalaka donc check. Puis même là, pour aujourd'hui, je dis bye bye. Si on continue à ambiance sur la petite, c'est normal. C'est comme ça. Vraiment.